s'abonner massivement. Sur le Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire tout s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Et oui, comme toujours, tous arawana pour nous rappeler sa réalité, topé, actualité, il y a Mboka Correcteur News TV, ils arawana pour nos services na bino surtout ba Mboka, ils araboza awana Kinshasa, topé Libana ya Mboka partout, et na sepela ramener na mona bino bozara toujours wana en ligne pour na kotala rabongo ba émission nyo surtout il y a Correcteur News TV pour ngana lobaka ngara shula caramel, Correcteur News TV ils ara pour na bino. En tout cas ngalelo na Dieu de Maweja, tous abongo liboso INC wa pe pa itoye kotala bongo 2 jours de formation oyo motocycliste bana mboka neto benga na lingala na tso ya pete ba wewa ba kozwa bongo formation idéologique na UNC balobi parti cher il y a l'honorable Vitel Kamerhe balobi le cap du chef de l'État papa bonheur papa le pacificateur donc papa mongo moto mongo bien papa mongo ya kimia donc voilà et puis ba formateur ba kozala banane to découvrir na bino ba kozala banane na initiateur et puis bato ya moto ba koya combien yango na to mito kota na kati mais avant kota to se na moi ben quoi to moi mungwa ko sepela boye ba nini e koleka awa lelo na interfédéral il y a UNC les amis bongo na Pongabi na route il y a enseignement musikate na stade de martyr de Maweja toko tatula sabande ko surtout ba kolanda biso libana mboka nini information ko ba kolobela nini ba kote bango nini pe banani bazali ba formateur pe banani bazali bongo ba initiateur pe ba osala combien de jours pe combien de temps. Il y a militantisme. Quand les gens veulent faire il y a audace. Audace pourquoi? Vous voyez la partie à Batou. Mukolo parti à Zali en vie. Les 13 fondateurs Wana Bazali. Comment maintenant vous allez faire pied pour mettre pied parmi les insurgés? Et ça vous été? Oui. Moi j'aime révolutionner les gens. Je ne suis ni Mukolo parti. Je ne peux même pas partir à ma fondateur. Je n'étais pas là où on a fait fête à Kinshasa. Je n'étais pas là. Le 18 mai 2013, le parti engagé Salama. Parti engagé Salama. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, si on cite les membres de ce parti, on bosse à la cité au Kata. Est-ce que Zali n'a pas fondateur ou n'a pas mon résultat? N'a pas vital. Après vital, n'a pas Zali. Ça va être parce que n'a pas croisé ma bonne côté, n'a pas qui fait un port. La sonne n'a dit on sentir. Non, mais je vous dis, les moments. Tout Mayombe, tout Congo central, n'a condiment. Donc vous avez Mangungu. Mais chaque fois que vous ne l'avez pas vu, je me souviens un jour, leader Azom Jonas, dans peu de temps, les gens là qui se moquent de toi, ils vont te chercher pour me voir. Est-ce que vous avez en 2016, Azom Sagamana n'a jamais. Dans quelques jours, bato bazo sakana na yo bakoluka yo po bamonanga
effectivement lelo ngata on a otambola na mayombe lelo banda kasango lukona na soel sabango lelo biso nde babushabe bashanari biso nde babushabe ya fati wana de fati azali be Fatime Saboul seul besoin qui boule c'est pas donc l'idée là initiative et quand on a compris ce que le président dit nous sommes accrochés donc s'accrocher bien aimé et ça là qui facilite que ça la disciple la caméra na circonstance électorale Baba Tobe Kabilo Batre, Bakamereyo, Bakameleyo, Bakoba, Bakomonio, Yamabe Mokili. Et ça là qui a mais pas ce que. Donc ça là qui va leader, si ma leader. Qui kaka président de la République, mais Azali, Yende Azali, autorité morale, Nabiso, Nakash. Babengie, vous complétez là? Est-ce que le président Félix a mérité vraiment ma voix la biso? Président la mission de la République, Maboko, oye Sengeli na Yemoko. Nairobi, leader Bazalaka Boni. Nairobi, leader Bazalaka Boni. Nakoro Tosignaki, président Nabiso Vital, Andima Kikotike, la président Félix, pour qu'il y ait Kambabiso sur la cache, Toyokana Kitama Koleka, président de la République, Yende Akoko Mapé, autorité morale, Yakash. Je suis déjà président Félix Maboko. Nalingi tobete la sikoyo leader ya INC. Naka déjà la INC. Mais sauf que nakoyoka bango lelo na formation batenga biso koto ya koloba balingi bakoma na autonomie bazala pe structure à part entière neti nga azali coordonnateur national chirurgien ya kotema bango mpe balingi bazala na structure na bango oyo bakoemerge madame soki otali na ville ya Kinshasa tozali na entreprise oyo kokompare yango na bamotard te komima apele lengeli na ville ya Kinshasa toza na pas moins de 200 000 madame donc ezali ba 200 000 famille de moto elesaka donc ezali eloko moko malamu ke lobi mpe parti ezwa ezali bamikozi ya parti barépondre na kosenga na bango ya kosala ke lobi mpe tokoma na structure ya bamotard mais bamotard nyonso omoni wana baza bamambo. Namboka Nabiso, RD Congo. Alors de temps en temps, il faut te rappeler que la notion de civisme, on a rappelé que ça se perdre. Il y a égard à comportement, tout le monde par-ci par-là, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à Kinshasa, vous pouvez voir et constater Nabiso que le civisme est en train de marquer les pas. Les arrosons et ciment. Civisme et outinamo civis. Civis, c'est-à-dire, dès que vous allez
vous allez membre d'une cité. Membre d'une cité. Cité Oyo, Ezana Mibeko. Cité Oyo, Eza régi par des lois. À commencer par la Constitution, qui est la loi des lois. C'est la loi suprême. Donc, la Constitution. Tout citoyen, le cas la citoyen, la qualité de citoyen, aux en a droit. Aux en a droit, et aux en a obligation vis-à-vis de la cité. Pour les alliés nango. Aux en a ndingisa, il y a qu'à participer à la gestion de la cité. La gestion de Mboka. Aux en a droit, notamment, il y a qu'à la candidat. C'est-à-dire, aux électeurs, aux opponents, aux éligibles, aussi à l'égard, aussi na batu mususu, les citoyens mususu, d'une part, et puis aussi na bien public. Il y a un solo la motocycliste na oyo bobati kozwa depuis lobiti lelo bokomi bamembre 100% IRC. Dans les sous-sommes disponibles, oui, c'est ça, très bien. Vous avez une opinion d'attaque. Si vous avez une sous-sous, IRC, beaucoup de monde a été Moutou Yamila. Heureusement que Moutou Yamila, vous avez été n'est-ce pas? Et ça, vous avez été, n'est-ce pas? Et ça, vous avez été. Et ça, vous avez été. Et ça, vous avez et la Kissi, et 1000 au-delà de la Kissi, et la Kissi que mon cannabiso et Zali n'a pas richesse et bébé. Ma richesse soit des akaka, n'a pas bébé, et c'est aussi la ligne à côté là. N'est-ce pas à côté là? Vous remarquez ni la scène des athées. Pour ça la scène des alignés. Pour que yo soit libre pour là et tout bio, hein? Voilà, okimi. C'est ça le sens de nos forces armées et le sens de la loi. C'est-à-dire que richesse n'abisso pas pour convoiter en gros. Il faut que tous à la Oyo, Bako Bundela, Mboka Nabiso, Babo Tolobiso, Bilo Koto Bakitanabiso Te. Mboka interfédéral. Nayango, Nazali na mingi ya kolobate parce que les lois ezali makam mokolo ya koyoka mateya ndenge esengeli ndenge elongobani. Alors na kokelika na mokuse mpona koyebisa biso banso ndenge tofandi awa ntina eye okote na kati ya parti oyo oye na parti mpo olingaki yango oye na parti okoti mpo omoni ke tata mokonzi oyo azosunga parti oyo oyo azokonza parti oyo azali mutu ya bwanya, mutu ya mayele, mutu ya moral, faiseur de tout, coach. Et babengaka ye nani boyoka yango te aza kocha. Voilà, na yango fo toyeba ke biso bana UNC il faut totambola na lolenge na ye et non na lolenge na biso. Miko amutu moko batu mibale to pe misatu oyo pe azali na motuna oyo tolobelaki peut-être te surtout sur le plan politique
oyo azali na motu na mboka ezotambola ndenge nini oyo ezali lisanga ya bajoueur te atako tozali bamotard eske awa toyei kotuna prix ya bine eza boni awa toyei kotuna soki chambre awa toyei kobeta nde lisolo ya politike tokoki kokambola te na milulu oyo tosali sanke toyoka nani azali na motuna moko mibale sur makambo nyonso ya mboka ndenge ezoleka comme ça topesa éclaircissement. Berthe Moudibala, coordinateur de motocyclistes INC de Chambre. Je voulais aussi demander sur le plan politique, comme vous nous avez donné l'autorisation, de savoir tout ce que nous avons vu depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2019. Vous pouvez nous relater même une rétrospection de commencer les activités du chef de l'État et de son directeur de cabinet jusqu'alors et tous les audits que nous sommes en train d'écouter à la radio. On dit qu'on nous parle. Pour le chef de l'État, on nous dit qu'il fait beaucoup de voyages sans les retombées zéro. Est-ce que vous pouvez nous réconforter sur tout cela? Aux cyclistes, l'association MOCO, alors de l'autre zana INC. nakanisi lobi naposaki mwa baquestion mibale ozalaki lisusu te malheureusement mais barepondaki ngai epa bao bazalaki epa na bino oyo bopesi biso nano valeur bato lokola biso bamotocycliste puisque souvent na Kinshasa bato bamonaka biso miekutu bien souvent soko ozoleka même pembeni na motuka bamosusu bakobaki elosoi or toza baresponsable malheureusement même pouvoir yoki koleka okomana ke babandaki korejete biso lokola basi ya ndumba oyo balukaka kaka na elanga na mbula bazaka na posa nete omona bakangi biso bamande ba 100 000 220 000 otala na journal osali mwa 10 000 otiki moto ofuti nano 10 000 wana bayebi so kende na ndako defa mbongo ya kopesa ntango ozopesa mbongo wana soki ka propagande ebandi baye na 5% ya mbongo na biso wana okotya kabila tokende osala bakampagne na biso mais malheureusement UNC lokola aza na visionnaire waza na vision de loin amoni ke non olia koutilize bato lokola basi ya ndumba soki napesi bango valeur na bali bango bakomi basi ya ndako ekozala bien. Voilà pourquoi nazo remercier bino makasi pe ba remerciement na nga ekome pa mokonzi lokola honore biso bongo bato wana tolobisi bango ke tozali susu basi ya balabala te tosi tobalani na INC so batuni alliance eza wapi alliance yango na lati na motu. Merci, je vous remercie beaucoup. Kisenso avenue Lonzo numéro 5 nazaka membre ya INC mais nalingi tuna moko lokola papa autolobaki na constitution balobi boye président azalaka na mandat na yeka mibale mais tokomona bato baotoleka basalaki soki 3 soki 4 bon biso nyonso toyebi siko entre président na biso ya INC Vital Kamerhe na président na mboka Faci toyebi te na 2023 président ya INC Vital Kamerhe akustenir président Faci po ala na demanda na ye to bakoya susu kowelela po ala na manda moko nde question ngali ezalaki na tircab ezalaki na ntongo avant que le conseil des ministres ezalaki kopréparer mot avec un mot en français c'est-à-dire maloba ya président de la République na conseil ya ministre oyo esalamaki lobi vendredi ba conclusion bozwaki yango tozosala effort tobanda kozongisa conseil des ministres chaque vendredi. Nalingi nabanda na question ya organisation ya structure na biso babengi cash. Un homme qui est appelé à aller loin est celui qui sait aussi reconnaître ses faiblesses. Ce qui est totalement bien en termes d'organisation, parce que FCC Bazalaka bien organisé. Il suffit moi un loco, au moins na bakutani, attention qu'on ait beaucoup de wapi, mais bakutani. Na ebi que ça la rabino passe.
Et pas la biso comme on a un moko Gaben Lendo aleki, un moko CG Kabouya aleki, mais le Congo c'est là qui vraiment n'a le commis structuré. INC c'est la IDPS Banda, IDPS c'est la INC Banda. Finalement, président INC a soit le Congo na maboko a sali proposition ya structure na biso. Ya mariage na biso. Ya yambo Asengi était cash et longue plateforme électorale pour l'élection. C'est là qui est comme une plateforme politique. Il y a gouvernance pour la Bazali, la gouvernement. A proposé l'article, a proposé sa détaillité pour primeur et information. Donc le OTNC, le président AI, IDPS, et bien pour faire des juristes naïe. Et puis ça va to moni pacificateur a signé biso à proposition. Est-ce que zali malamu to modifier? Na kati wana na koyi sabino ke na lobaki ya lobby autorité morale na biso azali kaka moko ezali président Félix. Mais na Nairobi ba leader bazalaki boni sikoyo leader mosusu oyo azali président UNC akozala nani na kati ya structure. Ce qui président Félix Azate, ba organiser nini. Est-ce que la réunion sur FCC Kabila yaka? Pour Kabila n'est autorité morale na Congo. Si ce qui président Félix Azate na réunion a co-délégué nani. Ba nani pe ba kozala na kati ya structure, ba porte-parole na ba biloko nyonso wana proposition ici salemi poza na posa ekende mwambango pour que bisope ekoma soki likambo esali. Et c'est quelqu'un qui a des réponses et où à niveau du gouvernement. Milinga Milinga Salamaki, Olandaki, président Kabound, a quitté le terrain, a chauffé mon terrain. Ça va monter. Donc, politique et Salamaka Bongo. Et donc, comme Soussou, il y a Koloba, et Zali, par rapport, il y a climat, Namekaki Koloba, président Félix, ça a besoin d'un changement de mentalité. Ensuite, dans nos côtés, il y a 15 millions de dollars. Ezalaki eloko balingaki batia embrouillement na kati ya unité na biso FCC cash na kati plutôt ya biso moko d'abord UNC UDPS ndelo nangaki na lo olandaki tonde ezalaki brigade économico-financière et puis ça qui va conclusion il y a eu de la manipulation et qui est dans tous les sens Tina Souka pacificateur, président de Bisso, Ali Bisibango. Mais on a coupé sa précision. Mbongo wana ya liboso, izalaki mbongo ya l'état D. Izalaki mbongo ya ba pétrolier, bango moko, mbongo na bango, ba Total, Fina, bazala multinational. Mbongo na besoin que ça, moi et fini. Yami Balé, président Nabino Vital Kamere, atteint $10 à Monaki Ambote. Yami Satou, Bakolo Mbongo, va décider, va saleli Bongo na Bango. Yabiso na kati ezali nini. Soki nazana nyongo na yo, na futi yo $100. Yo moko zui $15. Au PC, au lobby, au PC, soki camarade na yo, mwana kasi na yo. Et c'est ça ce problème, ya moto au PC que $100. Mbongo wana ezalaki ni détournement ni ce qui va soit qui mbongo ya mutu topé dégeni et soit qui va ampleur donc on a mis la kibino bisolo président na bino balukaka basaliri et na suka partenaire so bapesa kaye eso ezali na loi moko kotamaki na législature passée pour na kotala eloko nini ekoki kozala autour ya ancien président de la République kaka Joseph T bao nyonso bakolaka te na ngina bizibi moto azala président de la République azala ba secret ebele ata na États-Unis ba Obama na ba Clinton ceux qui vont vérifier vie na bango baza toujours na ba garde rapprochée baza toujours na ba dotation ya l'État et ça la bino pas cité mais na kati wana extrapolation ezali. Est-ce que vous dites que cortège, il y a ancien chef de l'État
et les cas cortège, il y a président en vigueur. La ligne après c'est le cas élément moko. Nana sa kutana président Félix Kabaltam. Azar na bachi pièce kababisa patron yesika ya noir. Nakosi boza kana ba suite na yi. Na otanga na côté aussi au mona. Est-ce que pas Joseph Kabila aussi au mona tout comme. Donc yo on comprend. Wana ezali batu ba libati ya biso kaka moi nous entre biso. Il face à la deux mandats Topezali Bengeli. Awa na ko rappeler mukanda o créa cash. Aussi botanga ngo bino nyonso ezalaka signé na Nairobi to retiraki signature. Président na bino Vital Kamerhe alobaki eloko le kitika na mokili sate. Ça va monter. Alobi atiki atie na se pour que président Félix azala candidat na ye moko veka na candidat na biso tout. Na mukanda o basinyaki signature ezaka mibale ya Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Bayokanaki bango mibale boye. Ya liboso na élection en 2018 wana candidat kozala kaka moko mpona bango mibale kombo na ye Fachi Beton. Ya mibale bayokanaki mpe basinye bango mibale président Félix akosala kaka mandat moko. Après à côté là, président Vital Kamerhe comme candidat, il y a cash na 2023. Wanande accord ya Nairobi. Na ba bloc social landaki. Président Félix a aux États-Unis devant ba homme d'affaires américain. Olandaki na top komot. A lobby pe a confirmé que na 2023, il y a ko soutenir nani. Est-ce que vous l'avez dit à d'abord? Donc, côté kuna embrayement et ça, TP, Bamoumi Balé, va travailler malin. Tout ça dans la politique. Par contre, on a Bamoumi Balé à la veille, par contre, là, Neko. Et ça, Ndengeni. Tout ça, Ndengeni. Tout signaki, Boye. Tout ça, continue. Tout ça, Ndengeni. Tout revoir ou bientôt revoir. Mais accord, il y a Nairobi et Zali Kouana. Sur cette question, pression vous a raté. N'a pas travaillé UNC, n'a pas travaillé TPS, pression. Parce qu'il y a un acte qui a été signé par les deux, et vous avez problème, il y a Kabou Yate, problème, il y a Kabou Ndete, problème, il y a Maître Mayote, problème, il y a Billy Kambalete, problème, il y a Moulin Doté. Vous avez un problème. Donc, vous avez mis ça sur le tambola. Nengenini, pe, la lingi na mite manabiso ezala, formation idéologique. Il y a ba motard UNC, il y a motuya ezali ya kokanga ete tango tozobima awa tokoki ba ambassadeur ya Vital Kamerhe, ba ambassadeur ya UNC, ba ambassadeur ya président de la République. Otelemi lobi honorable Jonas Azaoloba, ozobima mundu, ozobetela pe lisolo ezali lengeli. Tokopesa quelques brevets symboliquement Nandenge formation et Salimi. Au nom du président national de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, de la direction politique nationale, j'aimerais clôturer la session de formation idéologique des motocyclistes de l'UNC. C'était deux journées fructueuses. Oyoto Kutanaki. Bisonyoso awa toyekoli makambo ebele sur le plan politique. J'aimerais dire que la session de formation des motocyclistes est déclarée clôturée ensemble avec tous les orateurs que j'aimerais en passant aussi féliciter parce que tout soit qui ma formation ya batu o binomoko bo sentir que UNC ezali na batu ya malonga na kosi ba orateur nyonso bazalaki à la hauteur. UNC ezali association ya batu ya mayele. Il y aura une autre session pour la ba participer au toko projeté régulièrement toko banda kozonga awa. Ainsi je déclare clôturer la session de formation des motocyclistes. Au Trésor Mosengo. Mettez-la main à
Yamisatu Okobenga Ndeko Célestin Kapiamba. Simba Otali Ndeko Célé. Ici ça le nyamona. Boye tala. Baluka boye. Tala boye. O banga ni baluka boye. Okobenga Ndeko Fredi Kabangu. Osimbo Otali koto. Tala koto. Bondima ete nasuka awa na baremise ya diplôme bayo babengani mpe badiplôme na bango ezali awa ozala semboli tondimia merci yasuka na bengi ndeko François Lomba ye nde moto asuka tobengi epuis biso nyonso tokozwa brevet calmement ndeko François félicitations nazongi mibale ya liboso ko conquérir pouvoir pe ko batela yango le plus longtemps possible ya mibale ezali koyeba ko former ba militants na bino sur le plan civique bazala ba citoyen oyo bazali na mayele pe na bolingo ya mboka ndelelo esepelisaki mokambi ya UNC président Vital Kamerhe apesaki instruction et pas ya recteur oyo bazali ko gérer école nationale ya parti na bandeko oyo bazali ko gérer structure ya ba motocycliste bango nyonso pour que ba motard ya UNC bazwa formation na ndenge elongo bani tobeti masolo ebele bayekoli o etali leadership bayekoli d'abord pouvoir ezali nini lolenge nini bazwaka pouvoir pe ndenge nini basalelaka yango pe bayekoli biloko ebele civisme pe makambu mususu tosalaki 2 jours na bandeko na biso ba motard parce que bango bazali ba congolais pe ya malonga ya motuya bango nde bazali ko songa biso na transport ya batu pe ya ba marchandise place nyonso tokendaka pe tobalukaka lokola bazali ba congolais important UNC ezali parti oyo etiaka congolais au centre ya ba intérêt na ye nde boye tosangisaki bango nyonso bazwi formation session mosusu pe koya pona ba oyo balandaki formation te. Kombo na ngai Papa John Mudim de kombo na nga na vandi na ngaliema précisément na pompage na sepeli makasi komona ke président Vital Kamerhe a sepeli pe kopesa biso ba montara valeur donc asangisi biso po tozala lisusu négligé te to se retrouver quand même na valeur na biso etant que bana mboka puisque tosukaki vraiment naza très satisfait puisque eleki kitoko makasi toyebi idéologie ya parti politique na biso INC toyekoli yango toyekoli ba définir biso ba couleur eza na drapeau ya UNC eza nini liboso to bando mona ngo lokola couleur mais joka eza significatif lelo nde na prendre ba définition ya jetambila disons quoi ya mbila ou etela ya roue dentaire ou ezali kolo nango ya ba rouge tout ça na pembe na comprendre que ezali et chaque signe eza na drapeau eza na message moko clair ou soit significatif. En fait, premièrement, je suis heureux de voir d'abord pour les Canadiens, tango oyo ya formation. Biso ba motocycliste tozalaka na INCT, toyende koya. Tant que tozana idéologie ya parti te. Yango mona mboka ndeko Basile avandi abimisi mwa likanisi na ye. Faut la formation moko boye. Tokotisa mutu nyonso mwa idéologie ya parti ayeba ndenge INC bandaka na ane ebandaka na mutu pe abimisa likanisi wana kete to bilisa parti ya INC neti notre chef autorité morale mwana mboka Vital Kamerhe biso pe ba motocycliste toye lelo ko sadere lelo nde toyebi penza mayonso matali parti oyo ezo byanga na kombo ya INC c'est important. Eza mateya moko ya mutuya eza mateya ya mabete eza mateya peteke batindi bato bali sana mbima eza mateya peteke no etindi bato moto bali sana kuluna
ndenge bata moto ekenda réputation mabe ekobebisa biloko bato kotonga biloko bato mateyo tozwi awa eza mateya mpona éducation mpona kokende koteya babata moto mosusu batikali bazala na exemplaire ya biso oyo bato tozwi mateya parce que tosali formation ya 2 jours lelo tozwi babrevet na ndenge esili tosepeli na initiation oyo INC esali na idéologie ya chef ya parti Vital Kamerhe topesa matondo mingi na ndenge asangisi biso bata moto na mito tokomba membre définitif oyo ya INC yango wana tosepeli na idéologie wana. Bon, na formation oyo tosali awa na INC na 2 jours ba expliquer biso poto ebake politique eza nini tosalaka politique mpona nini tosalaka politique mpona nini après ça balakisi biso leader eza mutu oyo eza nani eloko nini ekosalaka mpo bomiyebake oza leader yango wana toye awa balakisi biso na INC na ndenge nini ya kose comporter ya liboso ya bato oyo baza supérieur liboso na biso yango wana nde malobo oyo ngani nazwaki yango awa epai ya INC. Si ndenge bopesinga susu ngonga yanga koloba na etando ike toko remercier président na biso ya Union pour la nation congolaise oyo azali visionnaire asepelaki kosala parti Union pour la nation congolaise. Parti na biso ezali parti monene eza na principe moko oyo elobaka soki mutu adhéré na parti politique finish il faut azala former initiative wana tozwaki yango parce que toza ba organisateur to initiaki yango totindaki yango na école du parti andimaki yango école du parti a sélectionnaki ba intervenant 2 jours ezalaki ya malamu parce que bandeko babandaki malamu tosisi pe malamu ezali esengo makasi parce que bayebi sikoyo nini INC ezali ba symbole ba emblème makambo nyonso parti efonctionnaka nde nini bayebi yango et puis eloko mosusu bayebisi bango tokomi biso nyonso na droit moko mutu moko te azali likolo ya mutu. Vraiment quand balobaka ndenge bani malamu isuka pe malamu ezalaki bongo 2 jours de formation idéologique bapesaki bawe wana biso ba motocycliste balakisi bango nini elingi kolakisa parti politique pe nini elingi kolakisa ki leadership elingi kolakisa nini balakisi bango état na bango ba état de droit bayeba ba droit na bango bayeba nini oyo bango bakosala na kati ya parti politique pe bayeba vision na bango après ça va kozala membre na kati ya parti politique bakozala banani ekosenga bango bazala nini bango balobi bazalaki vraiment marginalisé bazalaki négligé na régime passé alors bazali vraiment ekosepela makasi ndenge nini le pacificateur Vital Kamerhe a bengi bango a considéré bango papesa bango vraiment formation en tout cas wana na moni na sepeli makasi na maloba ya docteur Sele Yema o azali bongo les conseillers spécial en matière de santé et chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge azalaki yemoko sur place to moni pe ba intervenant ebele to moni ndenge ba pesi bango même ba brevet c'est-à-dire formation et l'équipe malamu en tout cas oyo bango basimbi toyebi ke bata moto bazalaka mingi na réputation ya mabe o baza bato moko ba brigand bato moko ya bien te bakuluna mais bato na butu ok bango te ndenge bazwi formation toki musu baloba français toki musu baloba baoloba et là ça vraiment bazo bato moko ya bwanya yango tokosenga en tout cas biloko aboye esila te ezala ya suka te soki ezali pe esalami na ba parti politique nyonso tout moko en tout cas changement auto luka ezalaka biso moko nde ba vrai acteur en tout cas ngana bino tokutani sumba la sima tozaka wana ko toni sumba pesa bino ba actualité sur de demain weja merci en tout cas ndengozole mbate ko pesa ba nyonso ba libanda mboka nde to mona bango kuna na se pe makasi ko na mona bino na bile na otanga ba kombo na bino te boko melanga ba utina ba message na bino rashula Karamel na Content News TV to se bana bino et bye.